Bonjour la famille, bonjour. J'espère que vous allez malamu. Lelo toza dimanche lelo. Toza dimanche le 23 2025. Dès qu'on a baké kola la kola mukeza ka habitude d'été ko passer journée za pe habitude d'été. Ko bima kozo ngandako ezala ka pe habitude d'été bande ko na ngai. Ko bima kozo ngandako ezala ka pe habitude d'été ko passer journée za habitude d'été kola la pe kola mukeza habitude d'été. Lelo toza dimanche. Jeudi tozaki bongo to mona ki bongo bana na biso moko basila ki kokufa bana bakufi ya libota moko bana 600 bana moko baleki loso bana ya libota moko bakufi bana 6 mobimba douleur wana na biso baboti ezalaki nanu po bana na bakundami te. Hier samedi total ka boye na réseau to apprendre liwa ya Océane Mpiana mwana ndeko na biso musicien JB Mpiana. Liwa eza normal kasi liwa eza la ka bien soki moto akufi mobange kokufela bana eza malamu penza te ebongaka na mokili bana bakunda baboti po baboti basi basali musala baboti bakoli kasi baboti kokunda bana eza trop difficile. Alors lelo ndeko na biso JB Mpiana na mama Nicole ba ucho kufela ya bango mwana na kombo ya Océane Mpiana, jeune fille na biso ya 27 ans. Na chana no mwa muke boyoka mama na ye ndinga za kopesa message ndenge mwana asilaki kotika biso. Ya Nicole non Océane abeli na etelo kote bakutie na voiture na poto awa Marlène, on soit na Marlène. Nzambe na ngai. Ya Nicole voiture ango etuta ki e wapi na autoroute wapi ya Nicole nazoya courage ya nazoya. Profitez chaque jour comme le dernier. Voilà une jeune fille de 27 ans, la fille de JB Mpiana. Elle est partie juste faire du sport à Melun, en Île-de-France. À la sortie de sa salle de gym, elle a été percutée par un véhicule. Elle a perdu la vie sur place, oui. Parce que nul ne connaît ni le jour, ni les circonstances, ni la date. Il faut profiter, il faut être humble. Humble, je précise. Parce que au XXIe siècle, on se moque encore de l'infertilité de certaines personnes. On se moque encore du fait que certaines personnes ne soient pas mariées. On se moque du fait que certaines personnes n'arrivent pas à manger. Mais on oublie une chose. Des milliardaires ont tout perdu du jour au lendemain. Des parents d'enfants se sont retrouvés sans enfants du jour au lendemain. Des époux et des épouses se sont retrouvés veufs et veufs du jour au lendemain. Chaque instant est une opportunité. Parce que là, ça m'appartient. Mais dans une seconde, ça ne m'appartient pas. Alors, vivre chaque jour comme le dernier, sans regret. Paix à ton âme, ma chérie. À bisous. Profitons. Profitez. Et voilà, toutes mes condoléances na ba famille ça va aussi ko bungisa ba oyo ya bango. Mes condoléances na libota oyo mama bungisi bana na 6 akufeli bana na ye. Mes condoléances na famille ya JB Mpiana Mukulu, Jean Bedel, vraiment toutes mes condoléances.
nzambe kaka nde moto ko consoler mitema ya bato po moto mokili ata tolobi maloba ndenge nini consolation utaka pa nzambe tata. Eloko moko kaka ezaka pasi eza que lokola JB aza musicien akoyoka nde likambo na ba live likambo na ba émission bako traiter yo de tout. Ezala motema makasi JB mpiana po surmonter situation oyo eza facile te. Okoyoka ba 3 fois sende bakoya makambo ekoloba ma ya ndenge na ndenge. Mama biso ote okufela bana 6 wana eza normal. Mais oyo JB musicien mondain ndenge mwana keboye foza motema makasi. Bao musu bazaki kosala pa na yo bazaki ata makila na yo te. Tango bazokufa bazokende balobi yo moto zolia. Mukongo akufi balobi JB ale. Mongo akufi JB ale. Muzombo akufi JB ale. Mais makila na yo te. Combien de fois ko makila ya yo moko les fruits de tes entrailles ndenga keboye. Na yebi ke koloko kosala pasi ekozande ba multiplication ba émission. La multiplication ba émission kote se bandi déjà. Oza motema makasi JB mpiana. Paix à l'âme de notre fille. Mutu moko ayebaka ngonga za te. Mutu moko ayebaka kelelo na kokufa za te. Mutu moko ayebaka na kokufa lobi aza te. Ata soki mutu aza na maladie yango ya ndenge nini ayeba teke na kokufa lobi. Bomoi eza domaine ya Nzambe. Liwa pe eza domaine ya Nzambe. Mais liwa ya boye eza passe et accident. Mwana ute ko sala sport. Mwana ute ko sala sport mwana zozonga ndako. Akutani na liwa na nzela. Ce n'est pas facile. Jeune fille, il y a 27 ans. Ils ont facilité. Bible Bible là ba baza kolela, nous pleurons nos enfants. Tozo lela yo océan, tozo lela bana na biso batreki biso. Parce que ezoka mutu nyonso. Ezoka mutu nyonso, malheur ezoka mutu nyonso, rien n'est acquis sur la terre. Rien n'est acquis. Nyonso tozaka nango ezaka ya biso te. Eloko ezaka ya biso na sa moya wa ezate. Nyonso tozaka nango ezala kwa ba defisa biso ko defisa. Rien n'est acquis. Mama ya mwana. Papa ya mwana. Toki biso ba o tozoka passer mwana 27 ans jeune fille boy bongo ba bocho ya ye. Ata tobi boza makasi Nzambe nda consolaka. Mes condoléances na famille. Côté papa, côté maman. Nzambe apesa bino makasi. Eza facilité. Nzambe kaka nda ko consoler mitema na bino. On est ensemble. Toza na bino elongo. Et on a le bakola kola mkezaka nango habitude te. Ko passer journée za habitude ko bima ko zunga pendaku. Eza mo mesano te. Bible na circonstance niso ko misa Nzambe. To pesika matondo na Nzambe tata. Amu ya mwana biso epe mana kimia.